sali yo nini yo kangelinga motema Daniel Nanga isumoni nyango. Bazalaki arrêté samedi le 16 novembre 2019 na nzela ya mandat d'amener pe sima bayaki kosala audition ya dossier na bango na magistrat ya parquet ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Nyonso wana après ko balancer jeudi le 14 novembre 2019 na réseaux sociaux moko ya ba sex tape ya vidéo na bango boyebake Bondongo Kabeya alias Héritier Watanabe na partenaire na ye sexuel boyebake magistrat instructeur ya parquet ya grande instance ya Kinshasa Gombe a ordonnaki transfert na bango na CPRK Makala po oyo basalaki ezali moko ya ba vidéo oyo ezali ko bebisa ba mœurs kasi na CPRK Makala yango boyebake Héritier Watanabe elongo na partenaire na ye sexuel basalaki na bango kaka quelques heures ya pamba pesima bayaki na bango kobima pe bazungi na bandaku kaka ndenge bozali komona bayambaki bango na ndenge ya kosakana te ezala na libanda ezala na bandaku kasi ya pasi ezali ke toyebi te soki ake yango basaleli ye ezali ya nini po oyo basalaki ezali penza ya malamu te. Bato bele baza na mitema na bango ezoki bato bele baza blessé premièrement pour na makamno sur les gagi et deuxièmement pour na ndenge bayokaki ke na kangami et troisièmement nde baomona nga tozana yo. Parler d'une chose qui circule un peu trop sur moi, que je suis mariée. Je ne suis pas mariée et j'ai pas d'enfant. Le fameux, je sais pas moi, Christian Bando, Bando c'est mon nom, c'est pas le nom d'un mari. Na yango tozo senga kaka na justice ya mboka na biso ba dossier mususu batalaka yango malamu po ya boye ezali kosala soni makasi. Nalingaka Daniel na mora solo ye na mkiaka toni singo na pasi na kozanga